Mwila mwana kimpasi pati ya boko langai. Sini pepozana mpasi pati ya boko langai. Mama luba kiete. Diangenda. Tala ba mama na yo. Dikambwana. Soko na kanisi na bandu kolela. Nasani na foto. Kisa nangana posha wa. Esika nyoso tunakende. Nasani na foto na mama na ngai. Tango yako lubana ba mama. Diangenda. Tala ba mama na yo. Ba mama tala mwana na bino. Foto waneza na ngai. Esika nyoso tunakopendaka. Soko na kanisiri kambwa nkolo Yesu na fuluzo ninyi kukufa na yi. Asi, amen. Tala mama. Mana tala mama na mimi. Sadiri soko na kanisiri kambwa na vrema pasi. Kuki kusala bate mama bimana ndako na ye. Esika wana tuzala kiboye. Wate tuke na kubumba na mula. Na ndako tata wana. Kisala kimobeta. Bazala ke kusurveye ndenga mususu. Vraiment pasi wana na kukamwaka. Moïlou a été condamné, emprisonné à Esteville. Elle va continuer à Awa. Et elle n'aura pas le droit de sortir de plus de 100 mètres de sa maison. 100 mètres. Et la première personne qui l'aide, la première personne qui lui donne à manger, Goliath, première personne qui lui donne ne serait-ce qu'une bouteille de maïs. Arrêtez. Emprisonné. Regarde. Est-ce que c'est clair? J'ai rien entendu. Est-ce que c'est clair? Mama asalaka nini peka mumu kwa salaki tabate ya mwana kiete malamu dena zala penipena tata na yo ngai na bandu kokende kwatene ngena kutikala penipena tata na yo tabate na sina mondi ne pasi zali kati soko ngana zali penipena na tata na yo manso boku senga ngai boku jo yango et tokolonga ngai na moni ntango siku kina kei penpena tata na ke ko bana pasi oyo tika na moyi te na moyi pasi oyo se leki na mona bana na ngai na mona ba mama na mona ba tata ba ko la ka vende ngwana na kungi disuste na ke ko bana yete ale no kido kitu kwa ile kwa 27 avril 1959, 27 avril 2022, 63e anniversaire de disparition physique de Maman Moule-Marie Kiawanga Nzitani, épouse de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église de Jésus-Christ sous la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Sa mort était bénéfique pour nous, qui a fait que nous ayons la liberté de culte, la reconnaissance officielle de l'église Kimbanguiste par le gouvernement colonial belge. Et cette mort a fait aussi que notre pays ait son indépendance politique. Lorsque Maman Moule-Marie Kiawanga Nzitani a suivi la conversation entre Papa Simon Kimbangu et quelqu'un inconnu, cette dernière demanda à son mari: à qui vous êtes en train de converser? Et son mari répondit: je viens de recevoir l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, me confia une mission de sauver le peuple opprimé. Maman Moule-Marie rétorqua ces termes: accepte car je vais te tenir en aide. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu demanda à son épouse Maman Mouilou d'aller sonner la cloche très tôt matin le mercredi 6 avril 1921. De leur union avec Papa Simon Kimbangu, elle a eu 3 fils en tant que mère. Maman Moule-Marie Kiawanga Nzitani est une femme de référence
pour le Kimbanguiste en particulier et pour le monde entier. Si Maman Ève avait déçu au Seigneur, par contre, Maman Mouil Marie Kiawanganzitani, de 38 ans, du dur labé, n'a pas cédé à aucune force maléfique. C'est elle qui est venue relever le défi de la femme qui avait transgressé jadis. Une brave mère, notre référence, le modèle à suivre. Toutes les femmes kimbanguistes et visiteurs sont venues en Kamba pour célébrer le 63e anniversaire de la disparition physique de Maman Moulou Marie Kiawanganzitani. Surtout bato ba sapeur pompier ba incendie et tout ce qui est avion tant que kiti surtout vous allez prendre nango pour peut-être comme koya ndenge donc c'est ça prêt pour ko sala secours et avion. Donc, je suis quand même là, je suis allé aussi pour l'ongwa. Pour l'ongwa. Je vais Pour ce 63e anniversaire, plusieurs personnalités ont foulé les sols d'Nkamba, parmi lesquelles Madame Stella Mansa Sassou, maire de la ville de Kintele, fille et représentante personnelle du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, venu par avion. Sois béni parce que vous êtes venus à Kamba Nouvelle-Jérusalem, la terre de vos ancêtres. Merci, soyez la bienvenue dans notre village Kamba Jérusalem. Soki yote beleli ebanite
Dingomba yomonela pasi sikoyo esili boza bosomi Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Éternel des armées et de l'Écriture, nous te remercions infiniment, toi qui as voulu aujourd'hui nous puissions être avec Maman Stella et ses compagnons parmi nous pour fêter la festivité du 27 avril. C'est pour cette journée parmi nous que nous fêtons ensemble. C'est pour célester la paix et la grâce de Dieu. Pendant ce jour, qui sera avec nous. Amen. Watabote bakale kosimate biso kaka na mama mwilu bana mama mokili mobimba. Accueillis par les représentants de la ville sainte et les troupes d'honneur, la police nationale congolaise et la fanfare kimbangiste sous une pluie. Madame la maire, dites-le, député national et représentant personne, chef de l'État. L'hymne national.
la ville d'Itélé, député national, le représentant personnel du chef de l'État, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise Congo centrale, arrangé pour vous accueillir et vous rendre aux honneurs à l'occasion de votre visite en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le sous-commissaire adjoint, Maëlle Moulanga, Augustin. Puis, poignée de main avec le numéro 1, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Madame Nana Manouanina Kiumba, ministre près le président de la République et représentante personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi foulé le sol d'un camp reçu par les représentants de la ville sainte, les troupes d'honneur, la police nationale congolaise et la fanfare kimbanguiste. Président de la République et représentant personnel du chef de l'État, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, Congo centrale, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le sous-commissaire adjoint, Maëlle Moulanga. Puis, poignée de main avec le numéro 1, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'Artisanat et du secteur informel. Aussi reçu par les représentants de la ville sainte, les troupes d'honneur, la police nationale congolaise et la fanfare kimbanguiste. Les ministres et autres personnalités de la République invités au 63e anniversaire de la disparition physique de Maman Mouilou ont bénéficié de l'accueil leur réservé.
Bonjour, soyez bienvenue en Kabassi. À Madame la vice-ministre de la Défense nationale, récession et à ses combattants. Madame la vice-ministre de la Défense nationale, l'inspection est à ses combattants. Excellence, les détachements d'honneur de la police nationale congolaise, Congo central, sont rangés pour vous accueillir, vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer les détachements à refit. Les commandants de détachement, les sous-commissaires adjoints, Maïla Moulangue, Augustin, à vos honneurs. ndongo moni ngai awa tozala molulu ya makasi ya le 27 avril nazali caissière nationale pe nazali moto ya tendance nga moto nakipaka biloko nyonso euta Angola euta Brazza euta Poto euta wapi nga moto nakipaka yango nga na mama kozokoloba nga zwa nazwi na bantu kokotisa na bacuisine naketika oyo ya papa mbe tata alobi bafete ezalaka nango ya mama mulu oyo ezali nde ya sukisa ekeleka bafete nyonso yango bamama tomatebele po ete tata molimo santo azozela ngai na yo na Yelusalemi bamama oyo bozolandaka bamama kimbangisi oyo bozolandanga ndenge natiela miawa biloko tata aza na susi ya biloko ekota ebele aza na susi biso bamama tokota ebele bagene tokota ebele mbongo nde kota mosala nde mosala tata abetelaka biso tolo yebi ntina po abetelaki mama mulu tolo mama mulu mpe kokende na ye alakisaki papa dengende ete bamama na yo yeyo bamama mwana na bino yeyo yango wana tataki mbongo yanga nazalaka na susi ya bamama ntango nyonso na kati ya motema yango soki kisese yindisi nkamba papa azalaka netengo Angola yindisa Poto yindisa Brazzaville etese kutu koloba te biso nde toza nde mutu pamba te biso nde tokotaka nde kokota na Yesu Mama Mwilo ye tozokende na nkamba mpona mololo ya mama Mwilo ote moseka na otisikaka kambi ya bamama ya sekaka okokabolela ngo na bamama nyonso ya mondi mobimba ya mondi antina nkamba Yelusalemi mpona carnaval tokozala nango mokolo ya lobi le 26 ya kokabolela bamama nyonso mpona kopepa Mama Mwilo ye! Ngai kombo nanga mapa masusi moko kati na presse pe nazali membre na direction nationale ya archi tozobonga mpona kokende na nkamba na fete ya mama Mwilo université yango nomoni ngai na bifunda kana bomi libala te tozokende nde epai ya wanga mama Mwilo njitani puis 1959 ti lelo 2022 nakolobaki 63e année
63e anniversaire ya mama Mwilu banda atikaki biso na nzoto kasi atikaki biso te pamba te misala na ezokoba kaka lelo soki mama Mwilu tembele biso ba mama tozomonana te tozoyebana te na mokili kasi grâce na misala oyo asalaki ya matata ya pasi ya kokanga motema yango wana lelo biso ba mama mpe tomonani mpe bato na kati na bato nakoloba situ mingimingi na bamama mikolo bamama bilenge biso nyonso tomipesa na misala papa Simon Kimbangu ezala ozaki mbangisi ezala ozaki mbangisi te me lenda na musala papa Simon Kimbangu na musala ya Nzambe pamba te soki mama Mwilu te mbele biso ba mama tozata na esika moko te kasala lelo grâce na mama Mwilu ba mama ministre ba mama député ba mama gouverneur ba mama président pe bazali bazota mpe ba association yango wana biso ba mama il faut to lenda na musala ya tata Nzambe pete elonga na biso ezali grâce na mama Mwilu. D'abord, la combien avec quand même vous êtes tiré kuna. Donc passe. Maman ya Braza. Aki Braza. Bana ma Dorothée. Bana ma Dorothée to iko fêter mort ya mama Mwilu. Kiawanga Nzitani. Kombo ya tata mwana pe Molimo Santo ngai mama Reverende Nkailu Alphonsine mama Katembo tozokende na Mbanza tokangami awa na potopoto lelo mukolo munene donc potopoto ezala mbula ezala biso toza kuna te lelo mukolo na biso le 27 avril oyo mama Mwilu alakisaki elonga mukolo yango ezalaki pasi kasi lelo totondi na esengo ba mama mokili mobimba tolanda ndakisa ya mama Mwilu mpote biso pe tolonga po eza hazard te na yango vraiment toza na esengo makasi tozomata ba mama nyonso tozomata tokende koyoka liloba ya nkolo batata bakolanda biso na sima yango moni na kati ya mutuka tata azate donc mukolo ya lelo eza biso nde. Toza na nzela biso bana papa Simon Kimbangu toza ba combattant na ye ke musala mais toza embourbé tokoti na potopoto eza rien sur l'obstacle to goûter na potopoto nzela nkamba toujours c'est comme ça de la place Nzamba Zali est toujours très difficile c'est pas facile là on monique notre goût na potopoto. C'est pourquoi le matin du 27 avril AFKI a organisé une marche joyeuse sous l'animation de Fliki Mama, Faki Mama, le Mama pasteur, diaconesse, catéchiste, concierge et quelques fidèles kimbanguistes, tous devant la résidence de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yeah.
na kati na mokili mobimba tomati bamama oye nakonoka lokola mvula te na mopanzi na ngai tozali na mama Nzuzi azali mama Nzuzi akozanga liloba te mama Mwilu ye mama Nzuzi malobomboka yo matondo mingi mama Suza bapangi bakunda luzolo kena kulanda beto wana kati na nkamba Yerusalemu ya impa sika mekutana bamama ya inza ya mvimba bamama mekatuka ndambu na ndambu bamama mekatuka na bainsi na bainsi bamama mekatuka na bapei na bapei samuna kusabisa benoti kilumbu ya bubu ya kele kilumbu ya nene kilumbu bamama kena kuyangala la nkinzi ya mama Mwilu mekukisa 53 yaseleka bapangi kiese kele na bamama ya dibundo kimpangista samuna kusabisa ti kilumbu ya bubu kinzi kala kinzi na kati na nkamba Yerusalemu ya impa kinzi kala kinzi yaseleka bamama kena kiese mama Mwilu kele mama yai simbaka mabuta na beto kele mama yai simbaka dibundu ya kimbangiste samu ya kuma na inza ya mvimba mama Mwilu kele mama yai bulaka ntulu ane bulaka ntulu samu na inki papa sima kimbangu baka kisalo na mfumu na beto Yesu Kristo yaseleka mama mepesa lukumu na mama na ba mama ya inza mvimba Didi with Emelela Kimbangismo ye tokomi esika likambo limataka nzete toyebi ndenge tokopeselaka lokumu mbum mbum tokiti tata Simoni Kimbangu Kianganyo ye tata Mwanda Velela ye tata Simoni Kimbangu Kianganyo ye tata Simoni Kimbangu Kianganyo Mwanda Velela wazola walembi zola kaka ekaka yangi kaka yangi kaka yangi kaka mama Mwilu Kiawanga Marinzi Tanya ye mama Mwilu Kiawanga Marinzi Tanya ye mama Mwilu Kiawanga Marinzi Tanya ye Mwilu Kiawanga mama ya mabote mama Malabelia Gamboye 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 ya solo oh kombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santo yawe nkolo na bolingo totondi obotondi ya mokolo lelo ya le 27 avril 2022 solo papa biso ba mama na yo bana na yo to uti mbikuli mobimba ba msusu bazana na nzela bakangami uta lobby nan ba komite ba biso ba bis na ba bis etondi basali koya pona kokumisa yo Nzambe
bazali koya pona ko pesa yo esengo, bazali koya pona ko sepelisa yo mokonzi, bazali koya po basalela oyo lobaka ba mama ye nde papa toye ba mama mususu ba ete batikali makoki ezali te ya kofuta transport koya ba mususu pe ba ete bakangami na bapasi moye baya ezali te mais biso baso toye awa toye ko représenter ba mama ya mokili mobimba toye pa ina tata mokonzi abule nzambe ba nzambe mokonzi bakonzi le tout puissant obongi na lokumu obongi na masanzoli papa nde biso bana toye bika nkumba kwa sikwa kumba kwa yala kumba kwa yazitiswa mama mwiloye yango papa biso bana na yo toye pour être tous à la reconnaissante liboso na tata molimo santo ndengo yela kibiso elongo na mama molimo longani na yo mpo ete aya kotombola lokumu ya ba mama to koma lolengo to komilelo na lingomba na mangomba na leta soki mama mwelo te biso ba mama to nge to yebana andimi pasi ya 38 ans pasi ya minyoko ya kozanga po ete biso lelo to yebana pe ezali grâce à mama mwelo nde papa mokolo mwa lelo tozali ba reconnaissante koya liboso no tata molimo santu ndenga Apocalypse 22:17 elobi ete molimo aina mwasi na libala baina mai na bomoi ezali liloba na nzambe ba o baza na matoi ya koyoka bayoka boyaki elongo na molongani na yo mpona koteya biso likambo na nzambe po ete moto mundu abungaki akoka kozonga na nzela po ete akoka kosepela yango toye epai no kosenga merci likolo ya merci tata molimo santu soki mama mula bebisaki nde biso lelo tomonani boye te mama pe aza na likambo ya koloba te liboso ya batata liboso ya bato me na bolingo na yo ndenge omemelaki biso mama oyaki na ye andima pasi asunga yo abenga masoutien nde lelo tomonani boye komi fierité lokumu ya mama mulu emata ti esika ezanga suka obetelaka biso tolo mpo soki olobi tobundaka malgré conjoncture malgré bamaladi minyoko me tobundaka mpo topesa esengo na biso ata tokomi esika mama mulu te me tokoma taleka katikati tolekisa ta katikati ata tokomi na suka te mpo yo soki osepeli tozwi mapamboli biso bamabota na biso bana na biso tobikisa mpe mokili yango posa na biso ezali nde yango papa tokozotanga tobongisi banzembo ebele oyo tokoki koyembela lelo kasi tomoni baza deja bamisu basi bakomi tozwa ntango molai te nde tosengi mayele mpona kotambusa mosala tosengi makasi tosengi bwania bososoli soki makambo toza nango te tokoka kotambusa mosala te longolela biso oyo ya mabe ekende musika po ete biso tokoka kosala mosala ndenge esengeli yango wana papa toye epai no maboko pamba te lelo ezali mama nyonso ayene eloko ya déjeuner botombola nanu yawe amona botombola nanu basardini na tongo baspageti biso nyonso basukali biso nyonso bakafe banescafe banesqui nyonso papa oyo biso tobongisi me na tongo alelo tolobi tokoki koya maboko pamba te tosengi lisusu wapi ngombe clôture ya biso papa oyo eza avant goût mosusu ezoya bana bayaka maboko pamba te epai ya tata na bango toyebi tozoyamba bapaya ndenge na ndenge oyo tongo eza yango moke me eza elembo topesi tokei lisusu kobongama mpo tosepelisa toza lisusu na le 30 avril mpo na mama mbuta tukumata tukukita slogan mbuta tikelaki biso tumataka kaka tukitaka te tozali mpe kobongama na ntina le 30 avril tosepelise nde yango papa toye nango yango kaka tozalaki nango nzambe na biso po ete tokoka kosenga yo na tongo ya lelo okombo na tata mwana mpe tata molimo santo amen, amen. Bana ya mama mwilu Kiawanga oye
Basutie ya Lingomba oye! Motema ya Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Eunwe 27 avril oye! O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe na biso tokoloba lisusu nini? Ba mama balobi. Ndenge omoni bafukami boy. Nzambe na biso yokela biso mawa. Soki pona lisumu oyo koko na biso ya yambo asalaka. Ndenge andimaka kokosama. Olimbisa biso 30 yango yo. Uta yo tata mosikoli. Olataki na biso saki elongo. Ndeto ye. Tokoloba nini? Biso tozotalela kaka seyo. Pambate ndefilwa di iladio. Mvoala ludimbuku kailendi siki lava fwade balunungu ko. Balunungu katwidi lambu la moko metu mumalembo lo songa. Yango wana papa. Biso totaleli kaka ndaye oyo bino boloba ete. Libanga moko ekotikalaka lisusu na ikolo libanga mosusu te se ekolongolama. Tutelemeli kaka wana papa. Yokela biso mawa. Okomisa biso nzembo ya koreki. Ata na Kongo. Ocha biso otalelaka biso. Meme tokokoma na biso soki wapite. Ata na Kongo. L'essentiel. Tokota kaka na kati ya lupango. Tata mwanda velela nzambi. Tino mintino. Tino yenge. Tuka betu batata. Yengudi zako. Makutu mazibu kidi. Tuzolelewa kanifinsongi. Watu siamisa. Kadinge yevo. Ukuenda nga wantete kumunlangu. Kazola nga nomasa mamfunsuko. Beto mpe. Tekila tukota momo. Nzwa nzambi. Twakibaki la fina kutusiamisa. Munkotolo ya le 27 avril. Dina tata mwanda velela. Tukulombele wabakafulu. Watu sikidikisa. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Ba mama oye! Ba mama oye! Ba mama oye! Eunwe! Embazi! Bilungu bya koloe! Yangalala! Esengo bie esengo te! Qui est ce voga, qui est ce couille?
Sai vukan sai kui. Tulenda kutoseva. Pona ba mama tondi makabino 2 fois te. Soki bozwi likambo bokokisaka yango. Tolobi na bino sikoyo apaki azotala bino. Ozali Est-ce que tu ressens l'échec? Avant, hein? Voilà, pas qui te relaxe, ça y est. Bazabana? Boko la mokoloni. Ndenge ba mama bazo sala biso tozo tala. Pe tozo landa bango na mayele papa. Le 20 mai papa, oh bango bako sala. Biso toko sala le double ya le 20 mai. Akamwa lobinga moko témoin toko tala mokolo wana. Bino bo lobi bien. Nakoseka, mais naseki nanu te parce que tozana na kati ya likambo. Soki na moni clair nde nakoseka. Soki clair ezate nakoseka te. Claire ezali bi ezali te. Balobi ezali. Nakoseka kaka. Pona bongo vraiment lelo tozana esengo. Tozomona ke bato ba komite me bazana nzela. Akangami mingi na nzela. Braza pe na partir à 11h avion ekoti lisusu. Ba discours ekozala ya ndenge na ndenge. Oyo ezali ke lingomba pe asali ya ye. Oyo ezali ke ba mama pe basali ya bango. Oyo ezali ke l'État pe bazoya bazosala ya bango. Sikoyo tomi bongisa bien. Tokani hein? Fête ya ba mama mwilo lelo yo Nayoki lisusu ke Angola pe zazutinda bato na ye bakoya même bakoma na retard mais naza na programme bato bakonzi ya l'État. Toyokani hein? Badrapo eza bonya. Banani na banani. Congo Brazza, Congo RDC na Angola. Voilà. Fête ya lelo tozotala ba mama tomoni ngombe ya liboso ya mulongo lobi nkunki benani okolakisa batata wana ezalaka te wana me oyo ya batata omwana azotambola efukami na nzela ngombe ya batata ezalaka ya motosi soki amoni nzambe fo akunda tanga na yo bapanzi na sansu wana oyo ekomi likambo me oyo afukami toboma ye bomaka te nayebisi deja programme ndenge makambo ezali eza mokolo monene mokolo na biso ya lokumu bamama tokontinue kosala misala ndenge tozopesela yango makambo eza koya liboso ya minene. Alors ntango wana biso tokozala biso prêt toyokani tozoyoka ya ndenge na matoi tozomona mingi na matoi mais kamo nyonso ezotalela nde tata nzambe akosilisa yango wana tobanga na biso te bapapa balobaki na 5 mois
tozolandela makambo nyonso ndenge ezali wana biso makasi kaka na mabondeli mpe na misala tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bamama oye toyoki te Yawe alobi makambo nyonso totalela Nzambe tata molimo santu Nzambe kati na bana ya batu tata Simoki Mbangu Kiangani bongele meso moko kisi ya bilaka bongele meso oya kopangusa pinzoli ya mutu mwindu bongele meso tukubika moko twatonda lusiamusu lusiku musu longi dia mpwenya tutambudi kwa tata Nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela Nzambi eto Nzambi eto sindika bana bako musamba tobondela tata Nzambe Nkoloisi tata molimo santo bobatela biso na butu bobatela biso pe na moi tongo etanaki lelo ezali mokolo ya nkembo ya esengo oyo ezali ke kolonga ya mama mwino biso nyonso toyebi ke eza mokolo ya mabondeli mokolo pe ya kokanisa likolo eza ya kofungwama bokoyamba baraporo ya bato nyonso ya mokili mobimba oyebi ke mpasi ezali ozali molobi na biso ozali pembe na batata na biso sengela biso kimia ya na mokili ke mbokona na likolo awa na sende kimia tozosenga ebandela programme ti suka totiango na maboko na bino na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Luenda Gambote Ngai nazali mama Reverend Ani Ndaya nauti na mboka ya Okatanga. Toye awa na milulu ya mama Mwilu na tina ya le 27 avril
oyo mokili mobimba bamama ya mokili mobimba tosanganaka awa na Yelusalemi mpona kokumisa Yawe, mpona kolakisa munene ya misala o mama na biso atikala kosala, mpona kolakisa bolingo o biso tozali na yango liboso ya Tata Nzambe, mpona kozwa pe mapamboli na ntina ya misala nyonso Tata Nzambe azali kosenga na biso. Yango esali ke lelo tokutani awa bamama tozali ebele oti kosala marche joyeuse, ezali po tosepelisa Nzambe molimo mosantu, ezali po tokumisa ye, po tolakisa munene ya misala o mama na biso asalaki lokumu mpe na mama moluki ya wanga zitani. Esengo toza nango na mokolo ya lelo, ata na pasi ata na esengo tolapa ndai biso tokolanda kaka Papa Simon Kimbangu tina suka po bomoi ya seko eza na maboko na ye. Na yango bamama ya mokili mobimba na baye bazali awa esika nyonso mama azwami atia makolo na se mabolongo na ye na se asenga oyo nyonso akozala nango posa papa akopesa pamba te papa ye motema na ye na bamama otumboli Tata Molimo Santu, otumboli bamama, otumboli bamama, otumboli Tata Molimo Santu. Esengo na biso nde yango wana tozalaka na kobanga ata mokete. Yango wana esengo tozala nango mpona mokolo ya lelo le 27 avril 2022. Nazali mama Amazon, mama Sylveante, nauti Angola. Na ye mpona feti ya mama Mwilu, mpona mama Mwilu na makambo asalelaki biso bamama, grâce na ye biso bamama tozalaki bato te tozalaki na cuisine, mais mama Mwilu alongi bitumba oyo ya pasi 38 ans ya pasi na ye. Mama aliokwami lelo biso tokomi bato. Okomona mama présidente, okomona mama lelo mama ministre, grâce ya mama Mwilu. Soki mama Mwilu alongaki te mbele biso lelo pasi, mbele biso lelo na kikuku, mbele biso lelo na milinga, mais grâce ya mama wana, mama international, yo nani okoboya mama Mwilu, mama oyo apesaki elonga na bamama uta mokili ebanda bamama balongaka te. Mama Mwilu alongisi biso bamama nde papa alobi abetelaka biso tolo. Kombo na ngai Lucila Obandoki Kalubedi Akakokuda, nazali conseillère générale na kati na Lingomba, nazali représentant légal deuxième suppléant. Mokolo ya lelo ezali très considéré parce que mama Mwilu asala likambo ya munene na mokili oyo. Na ba génération nyonso eleka mama alonga te. Mama Mwilu nde aye kolonga na 4e génération. Donc biso ba mama toza na fierté munene. Soko tali ba mama bakomi ko occuper ba poste lokola batata. Likambo wana ezalaka te, même na Israël ezalaka te. Mais lelo oyo biso tozwi lokumu wana mama Mwilu akomisi biso bato. Totangi ba classe minene, totangi na bapoto, tosali ba mouvement ya ndenge na ndenge. Okomona ba mama bazobeta musique, ba mama bazobeta flûte, ba mama bazosala makambo minene, ba carrelage, ba maçon, ba mama bakoma na niveau nyonso. Papa Diangenda betaka tolo ete na ikeke na ngai ba mama bakotonga. Nde maloba na bango ekoyaka te. Lokumu mpe nkembo ezali epa ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pamba te yende ayaki na mwasi na ye ya libala oyo aye kolongisa mama oyo aloposo Mwilu azalaka considéré nulle part. Lelo mama akomi na lokumu, mama akomi koteya, mama akomi kosala oyo nyonso mwana mobali akomi kosala, mama mpe aza kapable ya kosala. Mama mbote na biso tozomona bozosepela kamuni bozosepela tozosepela makasi po touti mosika na esika bitumba oti na mboka nini na Ituri esika ezongala kunya esika bitumba ezakobunda yanga nzambe azali wana mpe ende aza kobunda bitumba yango mpona biso bana na touti mosika province ya Lualaba. Molulu ya mama Mwilu feti monene, mama molobeli na biso, tosepeli makasi papa na biso. En tout cas esengo eza makasi na 63e anniversaire, vraiment esengo eza makasi. Baba tunatoka mbali sana, furaha sana. Natoka ku province ya Lualaba kupitia Kasashi papa.
siku ya kumhonore mama Mwilu 63e anniversaire. Oye! Mama Mwilu oye! Ya commune Manika Edilala. Usina Lwala Unu feti ya mama Mwilu. Tubaki dikimtini yangala la mama Mwilu. Apesi bisolo kumu tokomi bakutumia. Merci beaucoup.